Bonsoir, bonsoir, mbote, 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 papa, bana na nzambe, mbote, 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 peuple de Dieu. Alléluia, 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 Seigneur notre Dieu. Nzambe na bavula nyonso, nzambe mokeli, le Dieu des choses impossibles. Na telemi liboso na bano pona kokaba bolamu, o itieka na ngai. Bana nzambe na pesi nzambe merci. Shalom, 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 lisusu, ngai bomamelaja, na elelo kosola na bino. Ne kosola bino peuple congolais, ne kosola bino bana ya royaume Congo. Bandeko nanga ba congolais, bandeko nanga ya royaume Congo, ne kosola na bino. Soki bozo yo kanga na zo benga royaume Congo, nzamba lobaki nanga Congo ezali royaume. Natiki mama ona maboko na maboko ya nzambe Saint-Esprit asonga ngai na ekosola na bino lelo pote ngai mama Elaja nazwaki congé ya 2 semaines na uti na mboka Congo. Nakendaki mboka Congo na le 9 mars 2026, le 9 mars 2026 na ekozonga le 23 2026. Nakenda kolekisa congé na nga nazwaki na musala na mboka na biso na mabele bakoko na biso na mabele place basete na nga bauta na mabele o place bakunda motoli na ngai na uta ko passer congé na ngai kuna nasalaki 2 semaines à quelques jours. Oza masola mboka tozo sona bino bandeko na ngai nakendaki na mboka spirituellement likolo ya mboka ezali polele. Ezali polele pe ezali pepele, eza na kilote. Batamuli mbo comprendre makambo oyo. Mais likolo ya mboka o place nga na vandi na UK, likolo nango eza kilo pe eza kokangama. O eza makambo nga na mona mboka. O ezali be spécial benga ngoni lingala pe pasi makasi. Vous avez une expérience personnelle oyo nga na mona kangole na kindaka na mboka neko sona bino bandeko na ngai. Premièrement, na sepeli mingi na aéroport na biso ba tracasserie eza lisusu te bakonza mboka lo sako pona bino. Tozalaki so toyokuna na aéroport na biso anjili ba tracasserie pona ozwa kaka nini osala checking na batimo bazalaki na yakana sala batu wana bazali lisusu te ngana longo kuna le 22 mars 2026 na kokoma le 23. Oui, na komi le 23 na batongo. Donc tracasserie ezali surtout kika ko sali checking na Air France au pesé ba kilo na soko eleki logo soko eleki te oleka ndo mbala liboso bana bana ko voyager na aéroport na biso ba konza mboka merci mingi de bolongo libiso bato ba tracasserie wana ba $10 ya ba $5 ba $20 ba bakamwana belé baza sur aéroport te. Mais go pass na biso ezofutama toujours $55 eza makam na biso mboka. Mais aéroport na biso tracasserie eza lisusu te na sepelaki makasi na kozonga na ngai. Pa chaque fois na kendaka ba tracasserie pa bato wana bazalaka na ki okuta bato wana bazali lisusu te. Parce que nga mamelaja na swaki mokanu ke non pourquoi boko comprendre nango de chaque année funa kenda na mboka boko comprendre nango pourquoi na swaki mokanu wana. Bandeko na ekosona bino na bite soki ba docteur bazali awa bosunga ngai bat na mayele o bozali awa bosunga nga to sola entre biso na biso bana na nzambe na bite bino pe soki bosantaka makambo oyo nga na lina partager na bino le bokendaka na mboka ngai bo na vanda na mboka libanda place boyebi na Manchester na remarquer loko moko na yaka nga na koma na 2000 combien na koma na 2004 na Manchester nga na koma na 2004. Siko banda 2004 wana nataka nazonga na mboka te. Mais nazaka mukanda nanga déjà avant, nazaka na mukanda nanga. De naki ko bota bana mike mwana kina na mboka ezalaki te. Siko le bana baye ko pusana à partir ya 2018 na sala ki voyage nanga liboso bande ko bola nanga malamu mamela jai ko se vanter te na liko yebisa bino ko partager na bino bande ko nanga boko melanga na ba comments na bino na yeba soki makambo e sale makana nzoto nanga le bokendaka Congo bien et sale melaka bino te parce que ngai makambo nazo partager na bino o sale malaka nga ona santaka awa pele na kendaka na Congo nga mamela jai soki na commune aéroport anjili. L'air kaka to bimaka na kata avion to zui déjà monte mboka na biso bolandanga malamu to bimi na kata avion le to kitaka wana po to zwa bus mema biso kuna na immigration
L'air to lekaka immigration sili to lokota ba valise na biso. To zi ba valise na biso siko l'air to bimaka na libanda. Kaka l'air na bimaka na libanda wana nazo mwa deja mituka kune bandi ko leka na boulevard mituka ba taxi nenge ba tele baka liboso kozela ba famille namo. Nga kaka l'air na bimaka na libanda na bande ko na ngai. Donc na yo kaka eloko moko on dirait kilo moko invisible ezalaka na nzoto na ngai ekoyaka. Na yo kaka nzoto na ngai komaka pepele. Na kaka nzoto na ngai komaka énergie moko du jamais vu. Naza na énergie moko, naza na énergie na nzoto le naza a. Mais l'air na tiaka makonanga na Congo, na komo kondire énergie na ngai komaka double. Na santaka nzoto na ngai pepe, na mono kondire kilo moko elongwe nga na kati na nzoto. Na sala d'espérance wana mbala mingi. Donc à chaque fois na kendaka na Congo, neti naza a na Angleterre malili, nzoto na ngai sokoka so malili te. Malili ezalaka a na ngai, malili ezalaka na ngai tamso mona nazoka na belaka makolo teme na komoka mo makolo pasi lelo kolala bolali malamu lobi nango kuna olala ko makolo pasi après 2 jours 3 jours et comme na ko bongo ça fait 2 ans. Mais à chaque fois soki na ke na Congo nazo pesa bine expérience o ezaki année passée le 2025 na kendaki na mois de janvier. Donc banda 2018 ti 2026 chaque année nga mamelaja nazwa mukano na kendaka na mboka Congo, nazwa mukano nga na kendaka na mboka Congo, et à chaque fois nga na kendaka na mboka Congo soki neti nazalaki na mwa kosu soki nazalaki na mwa nzoto pasi, mais l'air kaka ngai mamelaja na tiaka makona nga na aéroport ya mboka na biso Congo. Donc ba pasi wana nyonso tu na nzoto na ngai elimwaka ekendaka. Motuna na ngai ezali eske bino nyonso tu bandeko na ngai oboza na bamboka libanda boyoka ke loko wana ezali kosalemela ngai. Awa na mois de mars le 9 nazwaki congé na musala, merci Saint-Esprit, nazwaki congé na musala nga na kwata vana nazwa congé na musala nge ezalaka naza cuisinier musala biso tambolaka mais omona lelo bo yoki mama kolopasi kuna likola ko tambola lekimi lobi kuna ko mama kolopasi aposo yoki bien na melaka nanga kistenga ma mélange na banga nanga ko kena hôpital ngabo na bana na banga ko kenda hôpital na supportaka nyoso to mona tata nzamba ko loba nanga sala bona sala na sala pe exercice nanga ndi tata pesa kinga ba recommandation. Mais soki kaka na tie makolo nanga na mboka Congo neti le 9 oyo na uta ko kele le 9 mars avana kende na banda ko mama kolo nui kokoma kaka na komi na mboka Congo na komaki na butu na komaki ba 21 parce que to tika kina no bata Brazzaville liboso bata voyager na Air France parce que na linga ko voyager na Air France mingi to tika kina bata Brazzaville liboso après to kiti na Congo to komaki ba 22h et quelques ba 21h 22h et quelques le to koma kokoma kaka to kom ngana zalaki na mama kolopasi za makolopasi oya kovanda na avion te. Mama kolopasi wana ezalaka mpona musala na ebite soki malili awa na esalaka ezosala biso awa na ebite bandeko na nga na ekosona bino bo explique nga siko l'air na komaka kaka na Kinshasa kaka makolo na nga soki kaka ebimi libanda moto wana ya libanda ya mboka Congo soki ezwinga donc nzoto na nga mobimbe komaka kolongono nzoto na nga komaka souffle tina kosala 2 semaines et demi donc nakoyoka pasi ata moko te. Wana ezali premier point. Deuxième point na ngai kouta na nga na Congo kuna naliaka mbala moko siko kolia mwa aliaka mbala moko kuna na mboka Congo na satamsu na bani na tongo parce que na koka kolia na tongo te na mela déjeuner te na koka kolia na tongo so na lie na tongo na yoka nzoto na nga malamu te. Mais siko na Congo na banda kolia na tongo ka partir bani ba 10h na liaka pe na ndako te kolia na nga mamelage na mboka Congo na liaka na balabala na komona liboka mbika na balabala na sombi na moni bazo tumba masango na balabala na sombi na lie donc nga mama elage na Kinshasa na liaka na balabala na likolia mo ya balabala eza biloko na biso ya mboka na moni malala bazo teka mo manga namu na kolia yango o ba mikate ba biloko na bango pe na kipaka ngote o biloko ya mboka mo safu bazo tumba na balabala nga mama elage na somba na liaka donc nzoto na ngeza la makasi nzoto na ngeza la souple mwela ngawana le na kenda ka ba misala na nga kuna na mataka na ba moto na matina ba 3 pine na ba taxi bis na biso auto fina makawana bo excusenga o ba benga ngo ya jeune ba taxi bis na biso jeune milayana comme na ngoza ni 307 ba 307 wana siko bande ko na ngeza nini
mais awa ngai natambolaka na voiture confortable, natambolaka na biso tobenga ba base ezalaka nango moto avandi na kimia. Ntango mosusu nakenda nanga mosala nake na tram, ntango mosusu nakenda mosala nake nanga na taxi, ntango mosusu nakenda mosala soki naza mokolo makasi nga moko na koconduire. Mais sikoyo boyebisa nga sikoyo kuna na Kongola nakendaka kuna natambolaka na ba 3 pine, natambolaka na ba moto, natambolaka na babenga ngo biloko ni ba 307. Mais ko nzoto nanga awa ezosala nga pasi nini soki na kuna ata na matiba biloko ntina kozonga. Nayoka ka nzoto nanga pasi te. Bosiko boyebisa ngezani. Donc namelaka mbuma kisi te. Nasala ke loko moko te o massage o gymnastique soki na ke Congo nasaka gymnastique ndia kotambola ba trajet na sa moi. Bandeko nanga biso batoza na mboka libanda ba ono to bavanda na mboka malili boyebisanga. Eske ezali malili mtesala kanzoto nanga bongo? Eske ezali ba chauffage o to tiana o ezana bakata bandako o chauffa bandako ba moto ande mtesala biso ezo sala nga makolo pasi. Pona tuni deja pe bandeko mibale awa na mboka na pasi na vandaka. Babi bango pe bazana basanta ke loko wana. Yango na ko partager makambo oyo na bino bandeko na ngai. Ba oyo bayoka ka makambo wana ezate ke mamela jabela makolo pasi. Non. Na so expliquer bino oyo ngana santaka. Soki na ke na Congo nzoto nange koma ka souple donc na ebinde ni ko expliquer ngote. Ne sengo na vanda na ngaka kuna libela. Yango na ko partager na bino. Eloko mususu na kosenga na kangi parenthèse pour na point liboso. Na kosenga na bakonza mboka bota la biso toza bata mai, toza na ba transport oyo komema biso na mboka na biso kaka na nzela mai. Likanisi na zanango bakonza mboka ba obokota la video oyo. Biso bato voyageaka na ba baleinière, biso bato voyageaka na ba bateau, na ba mboka o biso to wuta na ba village na biso to wuta toza na ba aéroport kuna te. Toza pe na banzela camion po koma biso na mboka na biso te. Biso batamai, basakata, baboma, bateke, batu nyonso tukuna ya fleuve Congo, batu nyonso tukuna baza batalaki, batu nyonso tukuna baza batakasai, biso totambolaka na moyen de transport na biso ezali ba baleinière, ezali ba boîte, ezali ba coque, ezali ba bateau. Bakonza mboka soki bokozwa libakwa kotala video oyo na sengi na bino likanisi nga na zanango. Parce que na moni na ba télévision kuna ba baleinière modèle ezo pasuka na mai, ba baleinière modèle ezo dina na mai batu badi ko kufa mawa mingi. Batu wana baza na notion te ya ko charger ba baleinière na bango. Batu wana baza na notion te ya ko charger ba masuwa. Batu wana baza na notion te ya ko mema biloko belé na kata ba baleinière. Baleinière ezo mata na Kasai, baleinière wana déjà ya ko zinda na se. Banyere zali kotiola batondisi babiloko bakonza mboka likanisi na ngai batongaka mboka mutu moko te batongaka mboka bato ebele na kati na mboka o likanisi na zana pardon bakonza mboka bakonzi o bazali bato ya voie fluviale bobenga ni bino bata français bato bakontolaka ba baleinière ba bato likanisi nga na ye nango eza boye. Botia ba contrôler na ba mabongo nyonso tu. Na mabongo nyonso tu place ba mboka nyonso tu ba bato elekaka. E bandi kaka na libongo baramoto. Après c'est na libongo a Kinkole. Après c'est na libongo ya Maluku. Place mabongo na ngana kenda kakuna. Na kenda kuna ni kosomba mambisi na ngamai, kosomba mangolo na ngai, kosomba mambisi na ngako kaka. Bakwanga na biso utaka na tumbiri, bakwanga na biso utaka na masianga so na ke Kinshasa na kenda ka libongo ande jour. Pona zo bakwanga na biso utaka na mboka. Ozo mona ba baleinière ezoko kwe bazo filma kami donc ekoma nango chaque mois na mboka Congo batufu bakufa na mamai batufu ba dini ba chauffeur a baleinière ba benga ba chauffeur ba armateur a baleinière bazo ko charger batu pas possible ba konzi mboka botiela biso ba contrôleur o bako bazo mona ke non soki baleinière e charger ezo charger makasi ba stopper yango. Balakisa bango, bapesa bango ata cours, bapesa bango training, baliniere boye, oli botiaka 200 sacs, botiaka 100 sacs. Parce que batu bakokota, le batu bakotaka na babiloko na bango. Yango batu bazo kufa mingi na nzela mai. Batu bazo baliniere ezo kufa, ezo boma batu mingi na nzela mai. Likolo ba chargement leki makasi.
na bandeko bokotala nga na video oyo tozokamwa likanisi nazaki nango soki boza na babalene boyebisa bachauffeur na bino bachargeaka babiloko ebele bongo te basala calcul ya biloko oyo bazala komema na kati na baleniere mpe na bato bazokota na kati na baleniere oyo ezalaki likanisi ya mibale nazalaki nango kopartage na bino. Likambo susu ya misato ponga so nake navanda na kinkolo naza pe mutu mboka kuna voilà navanda kuna na kinkolo wana de place na se santaka pena dans un village voilà pona mona bandeko nanga bauti na village bazapeka kuna ngape na zaka kuna kolekisana bangota insécurité moko za kuna na kota kinkole insécurité do banda kaka na terre jaune wana tiko kende kote kuna bakonza mboka boke la peuple wana mawa kuluna akoyi koleka bakolo tope mampinga na makasi te bakuluna bakoyi koleka bampinga na mayele te makambo ya bakuluna biso tozalaki le tobotamaki le tozokola na tanga mobutu wana toyebaka makambo bakuluna oyo te insécurité moko totale nga moko soki nazoyeba makambo oyo eleki na famille na ngai kaka ndenge na uti congé boy bake ko promettre bango na butu ke non bakoya ko violer bango batango kutu bazokende ko promettre ko violer bazana bango na eloko te bakoteli ba voisin na bango na butu e ba promettre bango lobi bakoya osila na bango wane uti musika te na famille na ngamo kaka ndenge na uti na mois de mars awa bazalaki obligé babima bazana bango na eloko te bautaki na kwa mutu bakimaki na bango kwa mutu kuna baye kovanda na kinkole bazana eloko te bakonza mboka bopesa biso solution bakonza mboka bosunga peuple bakonza mboka bosunga biso Kongo ezali ya biso nyonso to ezalaki makambo nazaki dango na motema po te na partage na bino bana na Nzambe na moyo kuta ko filmer te ba place nazo kende ozo banga insécurité totale insécurité totale kuna na kinkole kuna insécurité totale obandi kaka na terre jaune batu bayebi terre jaune obandi na terre jaune 3 payotes Efobank tokoti na campem tokei bibwa ti kuna na plaza kokende kuna nyonso tuti kono kokenda nzela maluko bakonzi ya mboka insécurité makasi kuna insécurité kisasa eza kaka bote kuna no tu bakote na terre kaka banda kaka na aéroport wana boye na terre jaune kokende kuna ti okende maluko do insécurité totale bakonza mboka bosunga peuple wana bosunga biso po te to vivre ensemble na kimia tokolaki na kimia oyo bekoma makambo bambeli makambo di babomaka bato baza na eloko te bandeko yanga bakimaki na bango na kwa mutu bavanda na kinkole kuna baza na eloko te bavivaka na bango na bilanga bosiko okulu na ngo akende koyiba nini bato baza susu na kimia te bato bazovivre na kimia te bakonza mboka bosunga biso toza biso nyonso tu bakongole toza biso nyonso tu bana tata moko mama moko tovivre na kimia bakonza mboka bozwa solution insécurité za makasi na mboka ba place onga na tangi kuna neti kokende kuna po bamba vanda ka soko komi avant koma place na tisumpa siko na se kuna kende kuna mboka eza munene kuna vaste o bini bokoko ndima te siko kuna ngo na bakwa yango kuna kotango kuna na ba mabululu kuna place yango bakuluna baosala bato barage toza bapanzi sango tosala ka mboka na ba différents places naza musala na Nzambe o na mone za malamu na yaka nango epa na bino o na mone za mabe na ya nango pepa na bino po to solola solution epesama
bana ngwa na ba machete minene de komena saka batu na banzela na nina tina ba moi na zolo babu baleni ba 16h30 ba menacer batu ba konza mboka to tiki problème ona maboko na bino to lingi to vivre na kimia o ezalaki mwa bolamu ezaki nga na kati na motema na konje na woti kuna na mboka po te na partager na bino bana nzambe nzambe abatela mboka Congo nzambe abatela royaume Congo merci na mosala oyo bakonzi bakoyoka pona kosunga biso merci na mosala o bakonzi bakoyoka surtout biso bata mai ba baleniere tata bakonzi botia maboko kuna na bata baleniere bo enseigner bango ndeni ba charge ba baleniere bo enseigner bango ndeni ba charge ba bateau po bato bazali kokufa kuna moyen te ba baleniere zo zinda butu na moi na bakate na sala ka video moko na utaki na mboka kuna na kwa mutu na filmaka na tsaki za ma video moko muke ndenge baleniere ezalaki charge donc ezindi pa na sama bavandi pe kimia musubala bana ozo filmer ngai pona nini na kanta video yango ezapika na YouTube botiela bango basoda basoda malamu basoda miyibi te olekisi mutu olekisi charge bafutaka amande soki mutu alekisi ko charge baleniere ebele afuti amande na kanti ko enseigner bango bazotala ba vie ya bato te bazotala bambongo siko le bato bazokufa bakomolela nzambe siko yo moko na mbuma miso nzambe apesi bino bozomona teke bozo charge babaleniona koleka limite bakonza mboka bozwa biso solution na bato babaleniere nyonso na bato babato nyonso tu bayeba nde nini bachargeaka babaleniere na bango na babato na bango oyo ezalaki makambo tondaki ngai na motema mpona kopartage na bino peuple de Dieu mpona kopartage na bino bandeko na ngai oyo ayebi aza na bolimbisanga oyo mpe aza na likanisi mosusu oyo tokobakisa awa mpona makambo oyo eleka na mboka tokoma ngo na kati na commentaire tokoma na commentaire moto nyonso tole azotala video mpe azotanga bacommentaire azozwa mpe likanisi oyo eza nango na malamu koma ngo mpe na kati na commentaire mpo te totumbola mboka totonga mboka ensemble mpo vana na mboka ya kimia oyo ezalaki bolamu na tata nzambe atiaki nga na kati na motema na oyo nauti komona kuna na mboka na biso bolingo na nzambe ebatela bino bolingo na nzambe ebomba bino nyonso to bye bye.